musique na biso chrétien balobaka ezala na l'art mais na yebite ce que yo ndengo zokoba est-ce que ozomona penza ke ko tenir toujours pona osala nzambe na musala. Dieu c'est un papa responsable. Très bien. Il est le vrai boss. Il n'aime pas foutre bien. Moi je peux dire que non ça la musique non pour gagner. Dans le BPT que la musique et pas bolinga na boya non. Donc moi je fais l'œuvre de Dieu, moi je fais ma part, Dieu aussi fera sa part. Donc on a sali par on a sali oyebise on a sala et pour le reste il mo yebi au pouvoir. Lelo komona ndenge makambo ezokendela. Est-ce que basi ba atteindre penza bit na bango? Bon, je dirais que actuellement basi to komo lamuka so tali na politique basi ba côté belé. Moi, si j'ai déjà conscience, il y a qui elle est. Donc, si tu as déjà déjà atteindre, bien que na kanya so exceptueux il y a d'autres femmes jusque là, bazana nous va revenir, nous va comprendre que baza banani. Mais la plupart des femmes, elles ont compris baza banani et puis côté na marche. Très bien. Mais quand lelo c'est le habillement. Na yebite fait tango ezalaka kapona komela ko sala ambiance. To bit na ngo ezalani parce que okoko limbo le biso batu mususu ba otala biso basi ebele parce que yo za musala nzambe oza muto ozo sala nzambe musala makasi bayoka kayo partout baso wana oyo bazo yeba bit ya journée de la femme te ezalaka pona ko fêter ko lia ko lata ba liputa lobi na ngo esili boyo moni bu bazongi na bakola ou bien ezalaka pona ni. Bon, je dirais que le 8 mars ezalana nous fêter. Donc c'est une journée où il me marabasi na réflexion 17 mais où il m'a bandaki déjà dès le bas âge. Et on a tant bandi carrière solo en 2017 au bisaki na moi à moi Misaka single Emmanuel et après na yo bimsa album Identité zala na 4 titres. Après Identité ndé na bimisi Azalia mais tout moni soki totali onyo sotangi mais tozomona ke Azalia waza na succès makasi pourquoi c'est que bawana ezali ki obeta ki ngo soit bien te obi olingo ko sala la promotion te finalement ezani en termes de succès bon na habité na kolo bande ni succès ou pas mais c'est que moi je sais je fais l'œuvre de Dieu et c'est nga sala bo na sali pour na succès oyebi musique auto sala il faut oser la soutenir oser un producteur ou oser une maison moboye. Très bien. Tout travailler bisous par la grâce de Dieu nous sommes le seul Simbanga ezali initiative anani. Bon la projet Oyo j'étais coaché par le prof Robert Ngoy du groupe Gaël et l'écriture pe Nzembo Simbanga est écrite par Yé et c'est lui qui m'a managé toutes les deux chansons tout travail qui naïe. Bon travail na yo somba yango te mais asalo kaka somba yango te tozo travailler ensemble donc c'est mon manager dans projet c'est lui qui m'a managé. Ah très bien. Voilà, merci fidèles téléspectateurs, merci partout dans le monde. Vous êtes scotchés, soudés sur votre émission Choc culturel. Et ça dit moi quoi émission et ça la rapport nakete et la kisarabino ndengeni culture mboka na biso et je voulais toujours na République démocratique du Congo donc boza ebele bande konanga ya Poto France na linga kabino trop bande konanga Afrique du Sud États-Unis na zongia wana Kinshasa bande konanga ya Maluku bande konanga ya Changu partout bozolanda biso Brazzaville na bosani binote Lubumbashi pe na bosani binote donc lelo to robeta masolo na moko ya invité donc azali moko ya artiste musicien chrétien oyazo sala musala na kitoko nde ser na biso grâce ngolu to robeta na masolo à travers ya album na ya sika oya chobimisa to robeta masolo wana potoyeba masolo ezandenge nini donc boyeba ki penza ke bobanda ko zela trop parce que c'est grâce à Zali moko ya ba artiste musicien chrétien oyazo sala fierté ya culture mboka na biso. Donc azali moko ba jeune tala oyo sala lokumu ya Nzambe na République démocratique du Congo à travers banzembo naye bikisa bato ndenge na ndenge banzembo naye et pesa bato lobiko ya ndenge na ndenge tokobeta masolo poto découvrir et puis to yeba c'est grâce à banda musique ndenge nini pe
lelo azana niveau nini nde masolo to kobeta na ye vraiment na pesi ba maman nyo surtout bonne fête parce que ça moi na bino vraiment pour so na tiki bino bolo ba na bosani bino donc sans toutefois tarder na côté ça a déjà invité na rapport to beta masolo bonsoir Sœur Grâce Ngolo. Bonsoir papa. Bonne santé. Oui, ça va, Dieu fait grâce. Ah, Dieu fait grâce, mais nous avons un moi, Bolimbo et Zali, donc. Il y a un embouteillage à Kin, tracasserie dans donc. Dans vraiment. L'embouteillage, tu as Mikolo, tu comprendre tel comme embouteillage. Tu as battu, l'embouteillage est comme les Kamakasi, donc finalement, tu as battu. Il faut général Kassongo, alors que la biche moi solution pour la Makambo. Tu as des policiers partout. Tracasserie pèse à la tête pour que chauffeur batambola bien. Tala vraiment nding musa nzamba mieux comme pour comme poto tourner émission vraiment et cause amala mpona que moi solution ce que mon ami musa nzambe toujours que rapidement parce que les lona yambio na monyo yilinga quand même groupe eza kaka basiro na frère nanga oyo na bango to masolo eza ndeni te groupe eza vraiment ba instrumentiste nyo so baza ba musicien pe baza menaye nan kana ba. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, toujours que nous avons lelo, batunyo sozo télévision na bandaku, baebi, Sœur Grâce Ngolute, bamususu baebi, baso bamona déjà ba œuvre na yo, bamususu baebi ote. Ezana bano bazo bota malelo, bamususu bazo kola, mais bamonika Sœur Grâce Ngolu na émission Choc culturel. Oko limbo le biso quand même moi parcours na ata na mukuse, po bato baebi onante, baeba nani azali Sœur Grâce Ngolu. Sœur Grâce aza adoratrice de Jésus-Christ. Na banda koyemba nde bamusu babanda rapé na yemba ki nekodi na koti na chorale et puis na sali ba parcours na 8 ans koyemba na ba différents groupes et maintenant je fais ma carrière solo. En tout cas maintenant vous faites votre carrière solo. Donc ceux qui te comprendre bien toujours évoluer une émission mais lelo musique ango au bandela ki sikani lelo to monyo komi musicien munen au sala banzembo ya makasi oyo sala lokumu pe bato mususu bazo nanu album intimité mais na moni bato na Afrique décide bazo lela moi extrait comme ke oyo bato bachaki na ba stati mais kolela trop baza posa na nzembo mobimba surtout simbanga donc to banano bandela ki sikani lelo se retrouver comme dans mon église c'est l'église Cité d'Espoir place na bandane ekodi na komoyemba na chorale et puis groupe d'adoration. Après on a ndé na 8 ans et on travaillé na ba groupe mususu ya ba différentes églises quand na cadre ya koyeba musala quoi. Très bien. Et puis par là ndé na bando sa carrière solo. En tout cas merci beaucoup par là ndé au bandi ko sala carrière solo toujours évolué mais les autres monio yo ko présenter biso album ya sika et comme nango Azalia. Pourquoi Azalia? Dieu parmi nous dans baza katina biso nous parlons de sa présence. Tant où il y a zalara même un changement. Tant où il y a zalara isika mawizalaga même que c'est. Très bien. Tant où il y a zalara une identité à monter changer. Très bien. Comme Jacob tant akutana kina yemoko donc quand il était dans sa présence identité n'a changé également qui Jacob a comme qui Israël. Et on te le dit Azalia. Yango to le dit Azalia on a base bato bazana ndako ba comprendre quand même et titre Azalia et loko ezo ko signifier toujours évoluer Ezali na combien de titres? Il a des titres. Des titres. Pourquoi vous préférez quand ça a des titres? Bon, il y a d'autres chansons, mais par rapport à Yamusala, Tubana Osala, et Dieu nous avait convaincu, on tient des titres. On a vu aussi les moyens. Bon, pas vraiment les moyens pour Bandem Bouzanan. Mais, ce Nzamba Ebisi Binobosa, Oyoko programmé, non, ça là, peut-être 10 titres. Mais Nzamba Bandi, au centre placement, Kolo Mokil, Kolo Musala, tu es au frein. Donc, tu es obligé, à Soukana, à Osala, où il y a Ebisi. En tout cas, toujours évolué une émission, mais comment on a dit depuis au bandana on na musique chrétienne et vous avez déjà na combien des années dans mon nango? Bon, carrière solo na banda qui na 2017, mais koyemba na banda qui déjà dès le bas âge. Et on a tant bandi carrière solo na 2017 au bimisa kina no mois à ta mois Saka single Emmanuel et après na yo bimisa album Identité zala na 4 titres. Après identité de na bimisi Azalia mais tout le monde qui totali onyo sotangi mais tout le monde qui Azalia waza na succès makasi pourquoi c'est que bawana zaki obeta ki on soit bien te obio lingo ko sala la promotion te finalement les années en termes de succès bon na habité na golo bande ni succès ou pas mais c'est que moi je sais je fais l'œuvre de Dieu et c'est nga sala bo na sali pour na succès oyebi musique auto sala
il faut oser la soutenir, oser un producteur ou oser la maison moboye. Très bien. Tout travailler par la grâce de Dieu, nous sommes les seuls à mettre les mains dans nos poches pour tout ça à Moussala. Pourtant on travaille déjà sans producteur, il y a déjà des difficultés aux Alarawana. La promotion, ça demande de l'argent. Donc peut-être pour la promotion, peut-être là qui moyen et Azalia wa ndenza mamataba tu escalier, ça sens en tout cas, Azalia wa ndenza mamataba escalier, ça sens donc ça te comprendre bien. Aux obunde la makasi na yo. Donc par la grâce de Dieu, et ça te cause un producteur mais na makasi na yo kaka moi ba moyen aujourd'hui. Na bato nzamba o tia bango cœur ba soutenir musala ndé to tambola na bango. Très bien, merci beaucoup. Toujours évolué et siko to moni ba titre au lobby ezami balé to zali na Azalia wa to zali susu na Simba. Na Simbangai. Pourquoi Simbangai? To komi na tango ya suka. Au début ya Simbanga nous témoignons notre amour envers Dieu. Na ebisi nzambe ata na zangi kobota na opengwa te. Ata na zangi boy na otikote. Peu importe les difficultés na olemba te na otikote. Yango na sengi yo osimbanga. Nous sommes au temps de la fin oyo mokili komi un peu compliqué. So ya simbi te opengwa. Tout ce qu'on peut faire sur la terre, notre but est au monde nzambe. Donc ozanga, okokozwa. Et ce qui au perturbé marche na yo na nzambe, finalité na yo do oké na enfer. Donc on est nzambe asimbanga pona pengwa te na tambola na ye. Donc le quoi na otika ete ye pa pesa nga loboko to tambola na ye. Yango pe na yo ki na suka no libi Simbangai tokomi na suka. Tokomi na tango asuka mokile peli moto. Donc ba coronavirus payé. Donc makambo compliqué. En tout cas, dis mon avis pemiza na message penza ya makasi parce que so total lelo ozomona monde ngonde to komo tambola soki nzamba asimbite. Donc eza passe makasi lelo komona ser grâce ngolo à côté na monde la musique mais siko kotala ba piraterie côté trop et en même temps lelo ba producteur ba ngi siko produire ba tout mais yo zaka na mulenda trop musique na biso chrétien ba loba kezaka na l'art mais na ebité siko yo ndengo zoko ba est-ce que ozomona penza ke ko tenir toujours pour na osala nzambe na musala. Dieu c'est un papa responsable. Très bien. Il est le vrai boss. Il n'aime pas foutre bien. Moi, je peux dire que dans ça, la musique, non pour gagner. Dans le but, peut-être que la musique est pas bolinga na boya non. Donc moi, je fais l'œuvre de Dieu. Moi, je fais ma part. Dieu aussi fera sa part. Donc on a sali par, on a sali oyebise on a sala. Et pour le reste, il y a moi yebi au pouvoir. Pour ça, tu ba piraterie, ba nini au sala monter. Na yoki au lobby na yebi soko simbité na kokoya wapi. Na mokili te papa masumu yo talaka ozango za lelo te otali okuna balaki okuna voyage ki asomba ki ndako asomi lopango yo za na honte so enkola simbi to moito ko lembo bina zo bondela mena omuni lo te tika na tikara nga pe na landa ba voisin na ki na nzela mukuse yo na bia simba nga pona pengwa te. En tout cas ba simba yo po opengwa te à travers ya makambo eza na mokili belé tozo mona ba tentation belé lelo bato mususu bakomi kote quand même nzoto pona mbongo. Mais ceux qui ont un nzambe te, ceux qui ont un symbiote c'est que kuya. Yango est un message moko très profond parce que lelo ceux qui ont tali musique ndenge bato mususu ba komo yembela ngo ozomona ke message ezate. Voilà, toujours zonga na régie, ba balancer biso na nzembo ya Simbanga. Après to zonga juste après, c'est parti. Simbanga imakasi ya
De retour sur ces plateaux fidèles testataires. Merci à Patrona Sophia Mutombo depuis Limité. Merci à Dorcas Meta depuis Lemba. Vraiment, merci beaucoup. Merci à Eric Kabongo depuis France. Donc, maman, na zongelio parce que le nom bengo maman. Pourquoi? Parce que les amours nabino. En tout cas, bien habillé kutunano parce que na moni boye. Ceux qui basino se bazola tabouye. Et na sepelato parce que na mona ka lata ka ndenge. Moi si foalata même na ba clip na yo même na ba concert obetaka na mona quand même que non ozo ko valoriser culture ya ba mama ndenge mboka na biso senga ke moi si singela lata ezate ke lelo basi ndemba ko molata ba kola ba biloko ndenge wana ba single ko tambola nango tina ville donc biloko wana ezo sala bato ebele passe ebele toujours continuer na banzi to ucholanda Simbanga. Ezali initiative à Nani. Bon, le projet OYO, j'étais coaché par le prof Robert Goy du groupe Gaël. Et l'écriture P.A.N.Z.M.B.O. Simbanga est écrite par Yé. Et c'est lui qui m'a managé toutes les deux chansons, tout travail avec Naye. Bon travail avec Naye, au somba qui a monté, mais à salut kaka. Somba qui a monté. Tous autres travaillent ensemble. Donc c'est mon manager dans le projet O, c'est lui qui m'a managé. Ah, très bien. Vraiment toujours évolué. Et si ko toko tishko na nzembo ya oyo ezali azali awa. Pourquoi azali awa? Comme j'avais dit, azali awa, je parle de la présence de Dieu. Dans la présence naye et ba miracle et s'opéraka. La présence naye ils allaient m'embêter au s'attendait na ngote, mais quand il est là, il y a changement. Comme je dis, dans sa présence tout y est. Donc azali awa ceux qui te comprennent parce que bato mususu bakomi tuna azali awa ndenani omoni bato mususu bakomi ah très bien parce que mususu bakomi azali awa a fini la moka kabongo eza grâce ngolu tenda azali awa ye monde le créateur de toutes choses ndeto ye. Très bien, merci beaucoup betela ta président Mamouko vraiment ça la tellement bien. Vraiment merci beaucoup c'est grâce ngolu. Mais toko kenina na lomba parce que ngai na ngane musalande bato ba découvrir na ntoko yoka lisusu nzembo nini to senga nzembo nini lisusu to senga na no batela biso azali awa to yoka nanu après toko zonga pona ke to se retrouver juste après c'est parti. Si ba kofi biki si ba beli musiko ya ba kangemi
de retour sur ces plateaux, fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup et merci à Devinci, Lipasa Mwana Kingabwa. Merci à Kapela Mwana Bumbu, toujours sur ma caméra. Vraiment, merci Ebele. Merci à Papa Bokilo Etienne Ilongo. Vraiment, merci beaucoup. C'est grâce à Nazongelio, vraiment, na yoki lisu sur Nzembo Mélodie, mon quoi bien. Et on a moins de pensée que ça méditation. Il y a Makasi. Vraiment, nous sommes une initiative à au besoin collaborer na ye. Azalia wa première partie et ils ont écrite par Ngai Moko et j'ai passé des moments difficiles, des moments sombres comme on dit. Et c'est par là que dans bandeko comme Moussali na Bikamwa, Kolo na Kembo. Nzambe na nguya nyonso seyo. Très bien. Et la deuxième partie c'est le frère Robert Ngoyi Mutakomaki. En tout cas, merci beaucoup. Tous on a quand même un message za na kati ya bien. Mais lelo comme on a façon au saïd makambo ango ba difficulté quand même ezali na banzembo otobimisa album oya nini ya Azalia wa quand même moi difficulté okutani nango ezali to ezaboni boni difficulté ezalaki côté financière et côté technique aussi la difficulté ezalaki mais Dieu nous a fait grâce on a pu ya finir mosala o. Voilà, merci beaucoup. Nzambe asali bino quand même grâce qu'on a que bossi ça mosala parce que mosala bilembo nango yango vraiment batu so bazana ndako bozo mona ke et bah produit déjà ezali il y a album oyo ya ser grâce ngolu autobimisa et comme on nango azali awa donc bo zala déjà kopesa ba adresse naye bisika ezali donc bisiko boko kozwa yango pona ko somba parfois bana nzambe nyonso bana centre de réveil spirituel il faut ko soutenir ba œuvre ya nzambe pona ke ekende liboso parce que tango yozo somba CD oyo zo ka musique oyo ezo ko pesa moi eloko moko ya makasi na kati ya vie na yo et ko pesa vie de prière et ko pesa concentration pona ke te oza toujours na vie à prière pe nzamba komona yo pe parce que zo soutenir musana ye nzamba tikala na nyonga mutu te. Voilà, et CD ça déjà wana c'est grâce ngolo après émission na suka a repé sa numéro de contact pe bisika o beaucoup ko yango pe adresse YouTube pour na ke bo mona moya ko télécharger ko kota ko s'abonner pe na chaîne na ye et ko sala ye malamu pona lokumu ya nzambe. Merci vraiment toujours continuer toujours une émission mais awa siko nazo lingana lu bo salela na moi capella vraiment batu ba yokana nu parce que ba mutu musu ba mona lokana ba image et batu musu ba zo mona ke no wana eza so ya studio mais to lingi siko to yoka travaux bo we mele biso nzembo ni Simbanga. Très bien, ngana kulinga oyemba Simbanga parce que Simbanga eza nzembo pe oyo cartonné makasi. Nano bimisa kité mais na yoki batu na Afrique d'ici ba komo yemba ngo na France bazo yemba vraiment zo mona ke mama Kiki, mama Françoise depuis Suisse et azoli la 3 azoli ba ke non vraiment il faut ngana zo ata clip wana. Merci, c'est parti. Simbanga na loboko Simbanga imakasi aya na kokwe ya yanga bomoi nyonso na pesa na yo Yesu simbanga na loboko Simbanga imakasi aya soki otiki ngai na kokweya yanga bomoi nyonso na pesa na yo pombotola nyonso mokili botikela ngai Yesu liziba bapete bakade bapromotion bozwa na bino nyonso yaya yo nde olokotaka na sotomboli likolo olokota mobola na fulu okomisi ye nde mokonzi ya Yesu na nga oh ya Yesu oh noki na kopengwa yanga bomo elombe simbanga lelelelelelele oh noki na kofunga yes
yayae simbanga makasi yayae simbanga oh oh simbanga na loboko makasi na yebi soki osimbinga yaya na kokoma ekimela basantu eza seyo yaya yesue kotika biso te mokili pasi yaya kobwaka biso te sembola loboko yaya simbaleki na yo makasi yaya simbaleki na yo na loboko yaya simbanga makasi. Voilà, applaudissez. Vraiment, merci beaucoup, vraiment. Na sentir pensa que non voix ezali. Travaux ezali. Boye siko mutu akomona que non, c'est grâce ngolu. Bayembela qui était parce que bato mususu bakochele ba voix na studio ayawa lobby trop mais opesi mutu micro akangami. Voilà, coup de chapeau vraiment na sepeli makasi parce que vraiment na moni que était eza ya makila ka ndingo lobaki obandaki déjà koyemba ozana mwana muke. Donc ndenge ozokola kola nango penza travaux eza nango. Voilà toujours évoluer l'émission parce que nazo mona toujours que muke pour tout le monde mwani nya aussi cette émission na biso. Et voilà, na ko kotika ona no beauté parce que tozana moi de la femme. Lelo komona ndenge makambo ezokendela est-ce que basi ba atteindre penza bit na bango? Bon, je dirais que actuellement basi tokomo lamuka so tali na politique basi ba côté belé. Moi si azui déjà conscience il y a qui elle est. Donc basi tokomi déjà holamuka tokomi déjà ko atteindre bien que na kanya so exception zangate il y a d'autres femmes jusque là bazana nous ba revenir nous ba comprendre te baza banani mais et la plupart des femmes elles ont compris baza banani et puis ba continue na marche très bien. En tout cas basi mususu comprendre que baza batu nde yango ba continue na marche wana mais kota lelo c'est lo habillement na yebite fait tango ezalaka kapona komela ko sala ambiance to biti na ngwe zarani parce que okoko limbola biso bato mususu ba otala biso basi ebele parce que yoza musala ya nzambe oza muto zo sala nzambe musala makasi bayoka kayo partout baso wana oyo bazoyeba biti ya journée de la femme te ezalaka pona ko fêter ko lia ko lata ba liputa lobi na ngwe esili boyo moni bu bazongi na bakola ou bien ezalaka pona ni. Bon, je dirais que le 8 mars ezalaka nous fêter. Donc c'est une journée où il me marabasi na réflexion. Très bien. Ba raisonner, ba attendre penser baza banani. Ba penser et là on y ba ko apporter na société. Très bien, merci beaucoup. Yango eza la journée wana ezala na thème ya moi. Thème ya journée wana. Donc pour dire que c'est pas une fête. Donc ce sujet ça place mo eza pour attirer et me mabino na réflexion. Très bien. Donc ezala fête té. Merci beaucoup et donc tu te comprendre bien ezali fête té ezali journée moko po me mabino na réflexion. Donc boyoki ndenge musala nzambe auti koloba toujours que déjà pour tout le monde moyen reciter mais adresse nabino bato bako kozwa album azaliwa awa esika nini ba CD bako somba ngwapi. Jusque là nous te signé contrat na maison montée à distribution parce que des ans pas na biso moko pour na kozwa ngo ba bengi biso na plus 243 85 17 65 961 je reprends plus 243 85 17 65 961 ou bien ba komeli biso na ba page na biso YouTube pour bazo pe ba télécharger clip
pour album ils ont déjà la plateforme non ça télécharge il y a la possibilité à télécharger déjà par net il peut télécharger la chaîne YouTube Nepso grâce Ngolu Instagram Twitter tout page Facebook grâce Ngolu donc c'est ba comme biso ba ozo biso to solo la pour na ba précision à maman passer en tout cas merci beaucoup na banzi ba tunyo so bazola na biso ba yoki ba adresse bisika ba ko zo biloko pe ba coordonner na so ocho kopé ça mais ba maman nyo surtout ba frère na biso nyo so o bazaki na poto en Afrique du Sud, en Europe, en États-Unis, au bâtiment un message, au bout oh, que Dieu vous bénisse, je suis vraiment flatté. Nayoki ba message na bino, j'ai dit waouh. Donc Nzamba Pambola bino, merci beaucoup pour vos encouragements. Toujours continuer dans musala Nzambe, toujours ko Nzamba Pambola bino mingi na lingi bino mingi. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, tout ça déjà dans cette émission. Mais ma frère Nanga na kotika bangote, sert à tamambote à 2 personnes, na frère Nanga. Tout le monde a aussi ça déjà. Ok, moi je salue ma famille Pialo, mon père Pialo. Merci beaucoup, Serre. Je salue ma famille, la famille Mabedi et la famille Moulouma. En tout cas, merci beaucoup. Et voilà, tout ça dans cette émission. On a dit que le Kakamwa plateau, Sakani Mouké, on a dit que le plateau n'a pas Manangaï. Zambe Azalaï. Amen. Simbanga na loboko totambola na yebi soki osimbinga yaya na kokoma ekimela basantu eza seyo yaya Yesu kotika biso te mokili epeli moto yaya komwaka biso te tokomi na ntango ya suka simbaleki na yo makasi yaya simbaleki na yo na loboko yaya émission oyo ezaka émission na bino bana mboka mpona ke boye bandenge nini makambo akitira mboka na biso ezoevolue awa na République démocratique du Congo.